site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace misi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scramé ya komone la sexy Viena César Magic Clé Mama ya kotale la sexy. Voilà, bonjour à vous tous qui nous suivez, mesdames et messieurs, chers internautes du site www.congo et Lengi bien sûr avec Mike Lokamba, 3 fois Nzambé, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise, autrement dit président de tous les journalistes de la diaspora. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, cette émission a été toujours conçue par vous et pour vous, une émission qui vous ressemble, une émission qui ne cesse pas toujours à vous donner les informations sur l'actualité musicale. Comme vous le savez, aujourd'hui je vais devoir recevoir encore l'artiste musicien qui émerge dans la ville province de Kinshasa à la personne de Kisinjora. L'artiste musicien parce que voilà, je me permets de bien vouloir saluer à toute personne qui nous suivent, à commencer par Matou Idol, Nakatia Suède. Donc merci. Il y a Déborah. Merci fidèle, toujours la fidèle. L'homme sérieux et puis fidèle quoi. Voilà. Et ça là tu m'as mis là bon le gars Matou Idol. Mbali monsieur sur mon il y a moi c'est passé sur Facebook moko. Voilà. Permettez-moi encore de dire un grand merci. Merci que la première dame de Lausanne, la maman de Rite Andy Wawa, elle n'en fait pas comme les autres. Pourquoi pas n'avait Gobelich en Akatia Switzerland. Comme le loto solo Ming Ming. C'est mon tour, hein, l'album de l'artiste et musicien Kisinjora Oyo. Tozela qui est un peu moins ébélé, donc cette fois-ci déjà bimi, naebi qui na château rouge wana dégâts na niveau sakanate, ba bisina ezotekama. Mais ngana na zone de maté quoi. Tozana emo vekis et Venzora to solo la temps soit paix. Bonjour. Ouais, bonjour Mike Lokamba, bonjour Grâce Mbisi, la sexy na live fort. Na live fort donc merci na vraiment na soutien na site Nepso Congo Elengi. Si tu es bagué à 80% quoi la promotion à album nangai et ça Congo Elengi na kenaka plusieurs na site mais mission à la salle à quoi d'ailleurs comprendre que émission était à la barre quoi émission était à la barre bon en tout cas la ligne qui mingi Grâce Mbisi Joseph Chako bino tu batu ya Congo Elengi pour nanga vraiment na signe non merci de vous soutenir album nangai c'est mon tour. Voilà, Isa Devoir Nabiso, merci beaucoup. Alors, bonne santé à C'est mon tour, Bandé Bimi, jusqu'à présent, c'est comment? Ouais, c'est mon tour, ça va. Musique sans Kissi, musique sans Goua, sans Lititi, musique sans tout ça, la cérémonie. Tabamo, Yamubimba, Bobo Maye, Bokundaye, musique sans ma condition que Gangamoraye, bon, Bokena Zandu, place à Kombola qui va jouer ma bella, Batubo et Langango, pour Batuba Lingadis, Biso. Musique catholique kaka biso ba Saint-Anne ba Saint-Paul ba Saint-Rombo ba Saint-Alphonse donc ngaka catholique donc na tsaki kaka na pesa ki nzambe confiance na ngai donc yanga ba mesimbi Europe tombé Château Rouge tombé na minute okutu ba rivage msolo be sila ke pa Diego et coach déjà donc ba tozo somba disque ko ça la disque c'est bien bon na niveau à Kisinjora ba to baby. C'est la première fois les lots au côté d'esprit au créer ba jeune bayemba ba ça l'album. Est-ce que ça lango c'est bien bon? Est-ce que na ba bozote ka déjà na niveau ya Château Rouge wana na zo banga est-ce que mutu pena sombi 10 euros 10 euros abimisi 10 euros na e azo somba pauvre azala comment dirais-je azala décité na album oh. Bon, j'ai que soit bien yebi album Umeli promotion bezaki makasi ndeka na ebisio promotion bezaki makasi na saki marketing ya makasi batu bayebaki déjà banzembo bazoki ne koyoka na répéter na ba diaspora
awakan hotel Boref na Barumbu nazokota studio bamoni na tokota studio banzemba bango mo bazo monango et puis bazo sepia non avant le bima de temps et bimi musique la question raison la section na Congo lengi yango nem te bimi yango bazo somba ngo la facilité ba mama nga Louise Lubela na Suisse ya Jagi Pierrette eben motema Willy bazo somba la facilité parce que ba yebi banzembo yango ngala mokonza marketing na nzambe ya marketing Mike Lukamba donc marketing na salaki que batu ba yebaki déjà banzembo yango na système obe de musique avant obisa album batape ngo répéter ki yango de blason ba pensembo yango bat ba so banzembo makasi parce que ba yebi yango siko tellement ebimi na son ya danger ya mastering bato ba koyoka ngo lelo awa en tout cas merci na mundelo na sali mastering wana son vraiment na yebi te quoi tobi ba somo na ba kofiolo mide donc son kitoko c'est bon déjà c'est bon. Est-ce que DVD ils en a combien de titres na 4 c'est mon tour? Ouais, DVD ça 5 titres ils en a Moronda Amen Loketo Espoir Pauvre. Pourquoi Espoir Pauvre? Nzembo muta combien on débezo ba kunga ye Pauvre ça qui na problème sérieux na mwasi na Viviane et puis kamibali kaka ndeka muka basala ka ndeka badeko na kaka mibali kaka Pauvre pena abetela pena histoire na ina ma Viviane basaine de 32 ans na libala et via tenga maki mwa muke tanga bete bisuka le so na ye abina za ma problème na mwasi na zoki mwasi mususu mais esenga kaka na zonga kaka mwasi na nga donc eza histoire ma tobeti ya vie en Pauvre eza ma histoire vraie au début so ba to sali to vana so ba roli na ba plafond to vandi boye via expliquer so histoire na ye ndenge atika no madame na ye Viviane asaki mo mbeba yimoka aloba ngo be véritable mbaka na ye pété c'est mo mbeba yango ce komoni nani ba bongo c'est na madame na ye donc en tout cas ba toi on est histoire ya vie en Pauvre quoi nzembwana yango to tika en Pauvre musique quoi. Voilà, c'est bien. Aujourd'hui déjà, nabi que bientôt na Kinshasa promotion ezo banda karamingité. Ils a déjà na ba plateforme ya téléchargement déjà na ndinga libanda bazoluka dega na niveau ya Château Rouge wana. Alors, kisinjora na zanga raté ko toutes nos questions parce qu'un pauvre asa producteur munene ya mukete mais asa quand même producteur ou abeba na ba trop ba musicien congolais na biso. Toujours banga lelo bandi bien et comme 2 mois 3 mois basundoli yo pour mikolo ba producteur bazo sundola bato to moni Gino Caporez ndenge David Monso atukotika ye atike asundoli Gino bon point ngana bandi be foye bati yo kotaka foye bati bon en tout cas merci ngana mona ba detini ngapa na mona ngaki na ba vérité la mona sele on a télévision na ba digital nenga zo boya Pauvre azo lebele mabe vie moko bo mais là ça na memi na poto ka Pauvre donc ezaka de kamsus to kope ko boxe so kamso ye o solo kana vie na bo bongisi donc tu o la mbanga TV te na Pauvre to sola bien en tout cas to sola bien mais asola même ba misela chaque jour to so ba solution donc ba misela nyuso to na o bo bebele na Pauvre ok miso bazana Pauvre ba to bala na Pauvre donc ezaka ba compréhension miki to ko bongisa tout ce qui ba rapidité ya ba télévision pour son ni peso zonga biso quoi et zo zonga biso ba artiste po na minute na niveau na biso RDC ba producteur ba la souté tout ce qui est yemo Pauvre ba producteur tout ba biso ba album te parce que ba combattre ba boya ki musique na poto ba mona ke ba koteka tenga tiko na zongisi yango na zongisi musique na poto ki ko bimisa pe oteki ba pirata ngote ba sala ngo boyete ngamu tu na zongisi yango po koma ka soki disque na TV atozana ni bazo ba combattre bazo ngo ba tcha na YouTube ba kabi yango mais siko nga vraiment disque ça na YouTube te ba bazo somba o kapa mutu pena kepena abisi 20 euros sur DVD sur CD audio ayoki neti ma grand frère na ba Flori Mamengi bazoyoka batutu bazoyoka ba Ile ya Bayeti na Saint-Etienne wana na mobali na Ange Apocalypse bato bazosomba petit na nga Steve Kusangila puis petit avion Steve Kusangila mobala mwindu bazosomba donc disque ça très bien banzembo ça très bien voilà banzembo ça très bien
le temps peut tourner qu'à un moment à l'autre tout ka bandeko ndenge ba yembi ba sala playback il sala bandeko tout ba otala biso bien musique a bien alors sans de kisi malgré autant na ba qu'est-ce ka ba kisi yango au changer caractère qu'est-ce qui a changé en même temps parce que nous razala ki na bato a kisi les lois au sa musique sans kisi bato bazana kisi mais aux ba musique ba bazana kisi là ba on ba là c'est pas ba africain wana on mona ba africain moi banga ah voilà donc naïbi qui n'a pas cette information vous êtes déjà au courant que cellulaire oyo bo travailler na ye na BCBG auti kotika biso cellulaire za moto l'air aye bino bozala wana boyamba ba cellulaire bo kocha bango oui bo kocha bango il faut na lo bango parce que histoire ba changer rango ti alors lelo liwa et juillet d'abord impression na bisani oui ça n'est pas ça petit frère moi chaque jour ndako nanga et puis ngam na sala tout pour bimalo cellulaire na l'excès na ba TV nyoso ki chasa sans que tu jibe période qui ça est possible que tu côté na vraiment vieux azora mission kaka a tête dimanche na TV full ai ziba na ta donc as musicien nanga animateur nanga ngam na créer na wenge BCBG ngam na sala e ba cellulaire na mbongo nanga na futa na ba télévision ba série na ba joka na zo full ai azo full ai et ça n'inga pas si et puis na yoki ga longwa ki nga longwaki ndanye na moni ba photo ndenga yaki na beach wana salinga pasi na sepeli kaka ndenge ba bisinga jibe mutachine sege ba zoya ba getika na morgue ata longwaki na ye yipe bilongwa nga kende wa pepe cellulaire non peut-être que ça balobi qui sinjo a bomba raté alors ba moi vérité balobi cellulaire a comment ko souffrir na kati ya BCBG ba comportement ya ba chef autant ba kombote pour na sala ba polémique ba egizo banga na bomba kateroli est-ce que ngaza rasu na BCBG bana longa 2006 tout ba comportement les karakuna na yibi su mama le BCBG depuis 2006 na longwa na kota ke ba fani na jibe boy na mona été même ya cellulaire wana depuis longa 2006 na mona soute na vie après ba roger ngandu ba mosaka tukutaka na be mission j'attends mon mission mutna muta pesa ba raison na c'est le scram Nathalie interview sali à lobby ce qui le cellulaire a comme na niveau liwa zoyer et ça négligence na kati ya BCBG ba négligence qui yo kolobani bon ngaba na yo ki ka bato ba BCBG bazoloba avec ce ko créer te au moins même patron ngazana même mukuna zana alinga mise faut travailler ya animateur au ça suba créer sikate bazoka animateur mo wana selo ba mata BCBG musuba betringa bisolo bazoka animateur mo bazo créer ko le cellulaire fisé est-ce que fisé bon c'est là yo ka moi passe parce que négliger tes années aux courants boulot te yimanga moi kimela kinae bon mais comme on a gagé pena boya qui était parce que ebembe na na micho c'est game tachika na morgue BCBG kundae nene bijibe ya kochika eta kundae et ça peut mais photo yi ba penoli ni susuchi a des besoins a kufina nini eza nini o ebomiye photo yi ba pecha kufina nini ah bon il y aura aussi ba longa tellement mouvement ba négligera ba tout tout monde ba négliger ba kena épée ça ne peut bien surtout tu ba eloko ni ne bomi bon tu bien eloko bomi ndete voilà c'est une bonne question malgré ba négliger ba benga na ba saboter mais akufina nini moi remer moi bimaki moi sinai c'est on a évité babika moi sinai apparemment moi sinai bibi c'est peu bibi mais tu auras information à la source aux au courant que ba Betty parce que yo zalra mingi na quartier latin koto zola na groupe na koto litoi koto eza na quartier latin ba Betty moko na bino na quartier latin parce que alingi koyoka te alingi kotika te elo oni ne leki koyoka na kotika eloko leki tika ezate eloko leki tika ezate ngalo ka mission na bino na sana zo ba vérité en nzembo wana mopo ayembela ki papa wemba na mopo ezo simbate nani ngana kofiko ndeka na zolo bana seki vie atika na ye ya bata papa wemba balinga na bango kofi olomide te Amazon aloba na Amazon yemo ko zolo na bata Amazon
total maman tchela mwana lobi Amazon a yebisi papa mbalobaki na matanga na ye Verkis na Kofi baya na bango te Kofi za na kichasa matanga papa makuta yaki tibanga kesa nzembo pwani donc ngaso na lobi boye on azo ba be batawe mbaba lingi na bango te on sa razo ki banzembo ya Kofi mba papa wemba ke ko kaba na ba pecha matongi provocation comment mais c'est mais pour la provocation pour nga bato bona bango pour nga za na matongi babo na sani ndaza na matongi to babo o se babo vraiment ko babo na babo ina bango pona vie na bango balingi Kofi chama kamuna ya vie na bango na quantité de babo soit niveau mon namba na betami mutu ko nga na Kofi ba image ha kutu fana ke hôpital ama salanga zo ba niveau ko beta mabongo donc bato ba note hôpital babi ezaki liwa so atemi boza chance bato baboyine bango bozo ba cede na bino boluka ba fanatique na biso quartier latin kabela bangoti nazoka betami mabe batinga ba photo moko boye bamsuba ko melanga betami loka ntaba bandingari betami no babeta cheval donc Rosara betami auti na liwa babi ko feka na otala parce que quand on a vu qu'on fait le bien soit Tinda qui est dans la gaieté Naza parfaitement d'accord on a été parce que Kofi Olomide total interview bien que Baboy na place voilà Kofi Olomide oui Kofi Olomide a lobby qui a Tinda qui était azala peu couranté ngana vi fiena nga ba vete kam debo manga nga vi na aswa Tinda qui était ana ki mo pitalo nga Tinda qui ibende ki ka ba sena ibende donc en tout cas il fallait que moi parenthèse a traiter quand on a traité moi na batu était bango pe batu babona bango ngana lo ba vérité ba mo na mabe ngaka vérité c'est bon apparemment et pas na mo na no tout tikana ko critiquer na ndinga mabe nzembo wana est-ce que ça mabe na litoi ko yo vraiment ouais batu ba baboya ngo kina biyo ngata artiste ba guitare bete bien basindi fi ayembi bien thématique na niveau na beli Kofi réalisation ba cigare melami na kati le baté ndengeni cigare avec Verkis c'est lui qui problème babi Verkis velanga Verkis tamamela kala net ko na sala net jambe bien on a zo idée wana api Verkis simba au moins niveau na embeli niveau na yebeli Kofi Olomide ndi bazaka na vie beaucoup vie nande bato ba linga yete na mama papa wembo fallait qu'il pena vie expliquer mokili mon papa menea fait pas vie expliquer qui pour nanga qui sont attaquer artiste on devait ça ngi peu moins pressé et pour ça Albert Sango même jour quand papa makufa ki na conférence de presse ça qui nanga lobi de pour nanga ma presse pour nanga pas faga bimisa makambo tu basana vie de balala na yenga lobaka ka vie ne balo vana chama moko mbutu moko nane babayi ba weko ba mema mebele ba yemba na vie ndika bazala ka fallait ce qu'on vient bimisa ba mawanyo so ana lela bon ba eno kan nzembo ça bien mais pour nga po nzembo papa yamba yembi pona emedea papa ma bimisa pasi senti ba frisson na kasi pasi ya moto vraiment liwango na yaki te ça qui passe bon ya nga mama ko juste point de vue mais to peut quand même ko tolérer te ko beta moto ko na nyama parce que ça congolais bon na bango ne babo bon est-ce que bon ata babo ba beta moto pena bongo ba ko beta yo poto babo yaki na bango bozo comprendre te bato boy na bango bozo ke bo pesa nga ba cede babo yaki pena ko boy babo pana muti ya moko ba viva babo balingite voilà bonne guérison dans Nderonanga Ronsa Ngoma koto azali bien ki balobi singa famille et benana kasi katana na ngote na ron souhaiter te mabe na yo quel que soit passe aux na minute to souhaiter ka bon rétablissement. C'est mon tour tozonga siko na kati ya disque na yebi que
pour le moment tous les éléments il y a musicien moko et ça là bana poto bien oui la salle nsembo moko eza na titre nango yango ba titre za na tout est oh na sala ngona comment simba nini pona ni nena expliquer et puis sanga boye on a za ba titre na mutute Maïlo Kamaza ba titre na mutute quatrième chanson de na linga ngo mingi ezali Saint-Valentin eza quatrième chanson omoni Saint-Valentin omoni oh la trouble omoni oza notre aussi oza sûreté Valentin album nanga mona sala na yebi yango ezali eza chamoko rolima shikamta komi yango na yebi tiba mayelo abimisa rolim ta yembi yango komi yango to songo kaka pour rapide ma équipe sans radio non. Voilà le temps bas à radio, j'aimerais aller du côté de la régie où se trouve Merveille Mampouya qui va devoir nous proposer cet élément et nous allons retrouver tout juste après. Play. Oh, c'était Nini. Oh, c'était Nini. Congolais ko fiba bonbon. Grâce Misi la sexy. Voilà, des retours sur ce plateau. Merci à Itebous, Jean-Laurent, na Katia Bruxelles. Tous les éléments, il y a au bin titre, c'est comment? C'est Saint-Valentin et nous allons retrouver. Play. Sandrine Mopene, la reine de Belgique. Mosala la bango koyibaka basi ya bato quelque part azobanga motema ezosema mosala la bango koyibaka mibali ya bato lelo mpe Saint-Valentin nani yakobima na nani ye lelo mpe Saint-Valentin nani yakobima na nani ye chéri loba ye chéri loba ye mama chéri loba oh pardon loba ye loba chéri loba oh Sandrine Mopene elle puissance la patrona Robi Vwemba na Londres. Surprise nini obombeli ngai lelo déception te déception ebele bamiboma motema esupportaka te komona motoko elingi na maboko ya mosusu bomandesuaka ebimisaka bituma lelo mpe Saint-Valentin nani yakobima na nani ye lelo mpe Saint-Valentin nani yakobima na nani ye chéri loba chéri loba mama chéri loba oh pardon je n'aime pas bien très 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 fort, merci. Voilà, c'est Valentin. Les besoins bango awa, na moni tout le monde a affecté. C'est dit à quoi ezaka que binomo sentiment binono bozo quand on kaka to ndengeni. Tes années musique elengi. Tobeti pas musique ya mikolo o ba papa ba Alexia so ba papa Lutumba Simaro. Tobeti vraiment musique quoi. So ba toi quand il a souka ça scandale quoi. On a un scandale. Donc to komi. Tobi so vraiment to komi.
Donc la musique ne pas tout sur le bara o te ba yo quand on a 4 mois 3 mois te biso yo ki siko ndimi pe ka siko do biso ba to komi côté ba papa bazara biso ba to komi so na memeli papa Lutumba Sedo qui sinjora vraiment bravo à côté de Duchité. Mais à un moment siko qui sinjora mais habiter so zaki na ba conseiller quand même pour na album album parce que Teresa est un peu glissant fali calamité Ferregola héritier a déjà comme ça des chansons Fabriga ça zo beta déjà so mona te ko lekela wapi nasi na lobaki eza tour nanga parce que vous allez ba conseiller vraiment na lobaki eza tour nangai autant que traité c'est mon tour ya tour nanga ya tour mutu te batona so beta nanga ba kombola bango tu basi ba bimisa ba yoka déjà bango bayoka bango nde bayemba ka ba bida ba mayele na bango ba manger ba misena ba uti pa mutu te roli mashika yo ba la pembe mwana mulu ba muswahili la fraîcheur abete panan bayoka na nute yo so titre na exagère c'est mon tour ya ne tour nga et puis nazo banga mutu te mutu na zako banga na musique asa kufa na Michael Jackson mutu bala na simazane pété nazo banga na mutu te parce que musique ya lelo kuta kipaso ko banga batu ndezala kala bata wenge baka pona wenge katsata pa kazeko zeko sila musique lelo maka beta bien ba ntembo zala bien thème bien maloba ya bien kinoa congolais ça changer na c'est tout ayo ki musique c'est tout lo mo boye na zongi kala maloba na yo émission ka o ekangisa ka yo juto coaching na yo Venzo Roipsinga bogi ça sali nzembo mabe ata ko pirater ba pirater été si ko keba ka ona pe kozongla pe Venzora ngana nde mona bogista ngala tekiti yango ezoteka matilelo chateau rouge tombé ba mama ebi ke soit bogisa ba pirater été ateka pété loko mo eleka na tebe pe sila na ndenge pa kiana pe poto obi ke yema mwana efuta ye futa polémique ta lelo jiba kimsa e poto ta ko fa so lukisa ya kiba poto ye futa ya ndenge sunali disque ngo pe esila ngo pe masala nga best le yendula na Luxembourg kwa kala mingi te morona la Luxembourg best luyundula vrai job propre lengi best luyundula na Luxembourg morona calamité na Luxembourg ngape na za bogisité ngana koteka nazo teka déjà donc tikali ka mukena kanga en Afrique c'est tout et lo ke bomi biso en Afrique moi retard ba prix ya ba CD quoi na poto zo teka na valeur ya 10 € en Afrique pour en somme c'est la 10 € za moi passe 10 € audio 10 € DVD et ça passe yango ba CD to sala ya $2 ba qualité wana ba kateka ba procès te lo msuté son ndenge moko ya oli eza dana usine déjà bazo sala yango et dingi pe vider yango po e ya poto tekela batu ya Afrique ya pe Afrique nini RDC a wapi ba Kinshasa soko lo bisere bo $10 et apona oteka na yote yango donc ils pauvre musique au sala ba procès ya qualité ya Kinshasa na valeur ya $2 pour mututu azana fasta azana audio azana DVD. En tout cas merci et vous allez le romo ya très bon parce que Kinshasa Congo tous deux bara tous ça pena la mentalité on a été ensemble ba DVD donc ça pena pour la mentalité te Congo la musique non alinga musique oui bon ya ba moyen wa to kosina politique politique te ya ba moyen ah on a Congo mutazo quand même tout salaire yo mona ba fusaka ba $80 ba $50 ba indien on a zolinga ba on to ba bomene so sincha ba futa ba to ba futa ba $40 ba $50 bon mutazo ma ya $10 mi ba $20 encore raté yo ba salaire en so kini ya politique te ba salaire en kini ça va pas voilà bolingo na NDT voilà avant tout son nini bolingo na NDT bolingo no wapite NDT pardon NDT Nzembo toujours ça la titre Nzembo na album ekoyaka to tika ngote ba bolingo nanga NDT voilà déjà des blessures au Congo déjà voilà des blessures j'ai confiance y quand on commence niveau bendien ngala bito to kola kala na bito rolo so boyebi tant to kola ka Mike lo kamba ba to lo ke ba NDT mboka ba kisi mboka ba diabulu
bendie bandoki parce bandoki balaki tambo kongeza ka musika end batu biso bike batono so kisi na end mais les lobo mo so end en normal moi si bon mbal pe akifa na end kitanga na end ngata avion bo so lupango bolingo na na end te na end te bon ce qui indi on a satisfaire rien na mamunyo so indi na sala mbongo te no patole lemba bazakano ba misutu ba fo bajo ba misutu ko ba fo bajo ko bamba chelemba bazakana ba kato na bazandwa ba fo bajo bamba chelemba tala Jacques John a bien rebelle sans démarche bazaka démarche yesincha petit sans démarche bazaka démarche bien tel goût bamba biso noir to le kibango si tu as kamusinga petit sana qui tourne ba ke pali na boutique to kena anyana sana ko so bilbilamba azo tekela biso akina ko pula belle dena ngona un vilain type ba rapé misutu ba bi pe amour te ba makasi ko ba yebi amour te biso ba congolais to le kibango na amour petit na favani na kinyawa azota yo azota congolais moko wa est-ce que ana mboko ba et puis india ngope ana l'arte tout le monde peut immeuble peut site atongi so pe na kitasa te ata boulangerie zate telinga ki kati la biso ndona biso mwasi ya ko kata lokola nyama yango to sali nzembo et pas so tumba mutu et puis la ndia ngona YouTube et pas sur bane pe abi ayeba ki te mamelekele ah non boniko o sakana biso ayeba ki et on tosa nzembo bolingo na ngana ndité ba fo ba joba misutu ya mibalité et puis tout ngani ba lira ay loko nguba minoko sola ay baza propreté baby parfumté un des amboka bazabolo ya on oté basi ba congolais nyoso besoin nga ba congolais partout ozali bolingo na yo na ndité na préfère ta mundibu ata marocain ata algérien ata tunisien je suis Nice quoi. Mameleki na Nice ça n'a pas quoi. Pour nga chaque boutou avant la tag formation na la mukina ba 4 heures on a hôtel information na France 24 heures. Donc nous sommes Nice quoi. Donc ça n'a pas ndenge bato ba kufi na Nice wana en tout cas terroriste na zo baté ba français pays pardon mindele boutika bilo mabara beaucoup ka bangote ba makasi pardon. Batika mabara po ba innocent de bazo kende et ça n'a pas vraiment je suis Nice quoi. Voilà. Ça n'a pas. Nous sommes Nice. Le message est bien passé. Alors toujours deuxième chanson chantée par Des Blaisons. Hein? Bon. Des Blaisons, le temps babong c'est la biso. Merci na Anne-Marie Dibenga motema ya Diedi Benga 5 ans de silence na kati ya Suisse wana azotala biso. Na pesi binombote sans oublier na mère maman Jeanne Miti Nzambe ya ba maman na kati ya Allemagne Christelle Blanchot la taille électrique je t'oublie pas. Alors ça se passe toujours comme ça avec Mike Lukamba 3 fois Nzambe 3 fois président. Voilà, si la chanson est prête, c'est l'émission déjà donc le temps babong c'est la biso banzembo le tout ça vraiment en exclusivité c'est mon tour bozwango awa sur 3W les pétroliers de Dallas Elengi bien sûr voilà play okangeni na motema moyo jibe ouais okangana ko boya hote na okota pe bo mamater oza mobali na ngai to uta na musika okatisa biso jibe kumaluta yo bominga Papa na kotika yote azozela yo se sikotikaki oya kosuano papa na mayira mayo nengayo mama ye kumaluta ye papa ye okay wapi papa Jean-Jacques Magnana Suisse yaya yoka de bezoba kunga slata shibe kumaluta bolingo nanga ye shibe kumaluta motema papa bebe opometa kinga makambo ebele shibe olobaki yoko balanga ye soki bakosi yo na bato bobo yanga ye ekosimba te bienvenue to congé de bateau papa la Bexley Mathieu idole l'homme sérieux na Suède motema de Lorabo Fando Natsela ba komo benganga kombo na yo
poto meseneki mingi kumaluta tozalaki lokola bana mapasa kotambola biso babale papa papa kumaluta nango kende wapi kumaluta balese nini Jebe bakena ngayo wapi ya la Sony Alice Petrale moi c'est pembe na Sweden na mayela ngaye ngayo mama yokeri wapi papa kumaluta papa Jebe kumaluta anero c'est mon tour motika la biso mama elenga boy mama elenga kumaluta bolingwe kumaluta bolingo na ngai okei wapi angwe nakotana shamwe na luka bolingo na nga azate bolingwe mama mame luche kapanga lokento kumaluteleki ya chevale na bilenge yo mama lokento bebe kumaluta ya pesa ngata bolingo ba desani mena kokufa ya pesa bolingo kumaluta pardon mama Erike teka na ngai Ida kuku papi masala de dollars Olive longi Sokiri kambo eza sheri yakata bongisa ngo mama Sokiri kambo kumaluta to bongisa na malembe mama mamelu Kumaluta na pesi ya bolingo puko soki na yo ndesima Jibe nga nazala toujours pene na yo Jibe nalingi yo songera Jibe songa songa sima pardon Kumaluta meminga na mboka niye Bebo chuminga likonga na mpati na motema nanga Lande malula nzoto Maluta kotiye Soko yete Ingénieur papi bofe Marché santale Sona kolela Isidora Mama nada Christe Kokwa Christiana Sokili kamo za murinyo Tobo misango mama Sokili kamo unani gotefa Vivi lutumba Voilà, merci vraiment. Donc, en tout cas, félicitations encore une fois à Moussala, à Boulot, parce qu'ils font qu'on se dise que ce n'était pas facile. Il y a Opesa Bisso et Logo Opesi Bisso. Donc voilà, merci. D'ailleurs, on a Bandeko tout va tout à la Bisso. Voilà, donc merci. Cette émission est bel et bien présentée sous l'assistance des mandats chantes Bozo Monazana Simaona et ça l'ira bien. Bozo artiste Binoto. Alors, Toko Nabiso que j'étais vers la fin, il y a une émission Nabiso. Tokanganini, cette fois-ci, c'est mon tour. Quand c'est mon tour, Bakanga Nyosoza, Mikolo Zara Yango Kaka. Et puis, musique est Mikolo Nakacha, très bien. Nze mama bezate nze monena oninga na sala mon rythme boya papa le tumba je crois to beti wa rythme to beti musique nyonso to beti musique petit salsa to beti musique tout est obligatoire to zo musique papa le tumba pour ça musique bien so za ki mabete ngato zo ngote papa beta guitare kitoko abeta compa kitoko yango to zo yango album est très bien nze mama bezate na ba titre nyonso to oyo titre ya mabeza tanze mabeza te merci maman de malobelo ba mina nzembo yango na ozela masala nga bes le ndula na Luxembourg yem tabia kusombela nga ba maputa babiloko nyonso na olata na clip wana asa ju charge na nga quoi trésor masala nga trésor la muka masala nga bes le ndula donc ça la musala petit azo bazo tikanga ite. Et puis merci à la diaspora, nous sommes partout au monde. Ndenge
baza kosepela na album. Et puis merci na Pichu Maestro Masalanga, Pichu Maestro na 5 banka merci. Téléphone à mukeza mutunya surtout aza partout. Mutunya surtout aza mutu ano kokate. Mutunya surtout aza partout au monde. O alingi batindela e batindela e ba DVD ba DVD net petit c'est propre hier ça qui déjà na kacha Washington Céline Mouissange 0033 na France bato te o ezali numéro ya France coach coach bango cocotte hier soko sona hier partout dans le monde aki na poste ako se dépasser na facilité kutu donc les albums na 0033 61 740 72 54 wana a album partout azali partout nabi partout au monde sauf qu'en Inde c'est dernier côté Inde te bako tumbango c'est dans ce côté Inde bako tumbango merci tabaka tabatu bongo CD merci na masalanga bes le yondula na kacha Luxembourg pardon vraiment pardon te bes le yondula na vraiment aza Luxembourg na kala camarade moko na Luxembourg pardon hier bezo sombela ma puta misatu ba sapato na olata afutela nga bataille pour ça clip à maman parce que clip à maman non c'est un film non c'est un cinéma makambo ba yembi photo la kisa yango ndemo sabotaka ndenge zemezalaka ndenge basokola mwana ndebe balakisa nzela classe ma c'est belle olingyo sali namoni d'abord pour ni choix ya représenter les autres 4 artistes na simana yo Naibi vous avez moi trop à moi belé na monika à moi 4 n'habité c'est dit à quoi des besoins mambo plafond yo na za simana tourner to kana photo erni na koma erni na moi plafond ça ye wana kasi tourner des besoins yeyo ye wana mintima mutu to ebité ntima mutu to ebité tourner ye non to solo la France to kana ka photo erni ni akoma erni tourner et ça raison te ça raison te so na bina tuna ina privé ya koba ma omsusu mais yona tuna eti de premier zana sugine ti animateur ba coach te tuna bango na boma te baza na benga mutu tu ba yate mo le pesa nga DVD ro albusta tala na nombre de personnes na biso ba yate na monika 4 na bia Koteri ba chanter musu ba longa na bi Koteri ba chanter musu ba longa ba za na longa libango ba yate Diego Solo yate Pichu yate plafond to kana to kuta na 10h plafond comme 14h so heure yona et to kutu le téléphone fermé yona bazaona voilà bazango problème te o bazaka ka artiste kaka bato basabe musala c'est le premier disque il fallait ka bakota et ça la ngesa la bien bakota na deuxième disque merci nande on promettre biso voilà plafond boni ouais le combat pepele posé pena ya mbetolo quoi il va le bi ba bengi on a 10h ils ont 18h en tout cas Star Azan a raison to remercier na nous venir na nyonso sali vraiment les loba na kin bana poto boyo kanga les sous borobina les sous boromona ba clip boromona plafond boyo ko ekala bomona ekala le combat Star vraiment pour na affiche a benga biso 10h 9h mais to bima ba 15h yebi kaka e côté na bina bana poto Angola Brazzaville bino tout beaucoup condamné Star te ça pena normal donc a benga biso mais ba retard kaka donc merci to rejoindre bino prochainement remerciement kaka to les kaleka et ça merci beaucoup vraiment on a repé sa mote na les princes mondialais na Suède na pesi mote na papi kapamba grosse affaire na France Alain pour la France merci beaucoup na le belo go aseki abi ngaku na zoka chasse tuna mama sala yes ko to récupérer ndeni what you need photo kanga liboso po etika la mémoire ya adina iwala etika kuna o ye wakidaka 3 chanteurs d'un jour abosani na alala na to riba photo o to pas dire voilà merci maman va remixer ma kaka maman va remixer mon habité ouais nga aigola chanter première voix par Venjora oui mais la disque bon on a disque vraiment on a invité pour na qui na retard mais disque ko ya vraiment beau sepel mais na clip générique aza ozobanga te ba déblaison baza wana terme vraiment teta yaza moko coaching ba coach na ko iko banga mokonzi na ngai te do ifona za na ipo nazwa pe o yaza na yango merci
Voilà, merci. Ouais, au Samuel Eto, animateur à Boagi Moronda et au Samuel Eto, coach de l'animation. Mingi ya olobezate. Yendo Boagi Moronda. Si ngam na Boagi Moronda vraiment. Tu es bizeke fa beti na ngaba tuta bwaka na bango ba série wana. Ngana obeta kaka bano tu ba bimi kolofu na nyata bango tina suka tili football vraiment. Ya ngomoni ke biso abi na bulo mingi ya olobezate na pesa ka mwa batu na nga o baza na Paris mbote na bosani falon matondo ba mbote belé pa na yo na bosani te venanga Adelar Njoli venanga Adelar Njoli donc ba mbote belé na bosani te maman Joséphine Mengi pe na Body Kiro. Venanga moro vraiment minga olobezate Samuel Eto boyika de l'animation. Merci beaucoup. Oh, allo barate? Baba. Oh, tozana baba nazo ibate en tout cas baba batu apoto bo limbisanga. Baba batu apoto bo limbisanga. Non, baba batu apoto bo limbisanga. Ya betaka ça un peu timide. Allez baba. Baba po. Azane mo timide. Boye se boye. Yelinga mika bulo. So no betaka sukwa be. Un peu timide na batantine. Chélega micro na guitare wana osandi. Chélega micro na guitare. OK. Sorti là. Bon, au Roli Machika, la fraîcheur. Roli. Est-ce que il y a un groupe na bino trekage za makasi? Trekage za makasi. Et pourquoi na bon? Venzora afula rayo, afula raye, afula na nani ndeko nanga Christian Ozier. Mais pourquoi ba toise belé ba plafond bazali, ba animateur musu bazali awa. Samuel Eto azawa, c'est dit à quoi? omoni montamta na msala na ye bafula mututu na msala na ye so le bika afula plateforme shindu te na okam so le bika afula Samuel Eto te na okam na ba chanteur ce qui peut-être tout là qui ba chanteur rebelle afula misusu afula bango te ndo ngolo babongo po ba chanteur to saka ba oyo ka yo lobi wana parce que afula ba petit na ka biska to saka biso na mso azate ay gola ay après si disque mo betami ay gola ya na kachote neti chanteur muso za prince mwana ayebeke émission za lelo obiga ete ayebaki comportement papa to ndenge ayebaki émission za lelo taka making of za na kacha vidéo oyo ayeba jour to zaki na yena mpova prince lobi na tongo making of air tata mo sinango ya ayate to sala making of lelo pena to sone pe lobi prince Mike Lokamba koma 10h yo faut koma 9h na ngako tutongo to erni quelle heure? Déjà 16h pied voilà après so ba fuli yo te afula mona na été voilà so kazala ka na mene salami OK na mene salami OK tu comprends donc na habite ça c'est da zo kina bandal voilà amona bon voilà papa nyata kaka voilà si c'est na Nathalie Capitao. Moi était vraiment Nathalie Capitao. On a pena pire massa na pena Nathalie Capitao. Ba vina. Moi samba la rosa massa. Ya ngwana siko massa na siko wana. Vina nga Body Kiro. Matui idole. Basa wana vraiment donc aujourd'hui Emorogina Mujinga Dianda. Aussi Sandra Lina Baboté. Mati le Mikolo ka silence non comprendre était vraiment Mati le Vicky Bombassa Yaya Pena Motema Violette donc elle puissance la patronne maman ngwe bandi ba telle puissance la patronne Sandrine Mopende azu deuxième mon album na invité ceux qui otindaka ba avion ceux qui na invité beta kumaluta le baron a été donc béton moi c'est benang on t'a comprendre on fait c'est
Voilà. Bon, makasi le temps aussi ça a des blaisons. Venzo apparemment va blamba au 4 Syria. Apparemment blamba au 4 Syria. Te esali boye parce que tout le monde bomingani. Pour moi fana ta single la quantité. Na regretter ma bedi na vendre na ngata o likolo na e comme retard e comme alikuwa na hiki na quantité. So na te single na kati na ngana sala. Pour les parents ngelo kopamba taka na za master ya Guilema Yindo le mannequin de Paris. Purifier na Guilema Yindo. Et ya Sandra Moseka ngana za leki ya Matu Del Motema de Barabo Fando Alice Petrol Masa Pembe ya Jagi Pierrette Nathalie Capitao Sandra Mputu ngana kozanga lamba jamais puis na master ya Bess Luyondola et puis na master ya Djilo Ilonga Moyaka Mungala Nzamba Chambéry pour na latine singleti na regret. Voilà. Voilà. Pour le pamba. Il y a quatre coups de danger pour le coup. Voilà. Des blaisons. Moi remerciement. Merci beaucoup vraiment Mike Lokamba journaliste wa kitoko ya Bogar. On école dit Lokamba. Voilà. On école iso na iso. Vraiment. Donc ba mbote nanga ba remerciement nanga za pa vie nanga JB Kumaluta bisika zalia Olandanga. Vie nanga Gi Basket de Paris aza awa tozana ye. Sandrine Mupende elle puissance la patrona. Yvette Okundi bisikoza Glody Lubenzo bisikoza vie nanga Jacques Pania vraiment. Vie en tout cas merci beaucoup. Naïbi ki nazwaki. Et puis mbote nanga nazwaki. Président Ebaki. Yé moi comprendre. Président pas Ebaki. Ki nazwaki. Donc viens merci nazwaki. Jina mujinga Diane maman. Talaga yo. Salaga ningo yo mo. Voilà ngo baksa na telo mo wana tala. Saka ni mama sala na bana yi. Bakanda. Hey! Yoga bien. Iyelele. Ah, vya kudia vya kukwenda vya huku. Iyelele. Yeah, vya kudia vya kukwenda vya huku. Silika. Zamba salabizo na mokililo lenge mibale wo. Asala basi kitoko talaboko tona sima so mibali tozwa kaka barabane yango na koyemba na kobwaka yo Vienzora yena moto Zamba sala bizo na mokili lolenge mibale nzambe Asala basi kitoko tala boko tona sima So mibali tozwa kaka barabana yango na koyemba Vraiment, biso tozora barabanda. Banini? Barabanda. Lesa moronda. Ebomio. Lokamba. Les binobo sepela ngana zo rizine lo mo botuna ngani. Botuni. Heureusement. Collège des Nobles. Quoi, collège des Nobles? Et tout le monde. Sonia Choma Vadae atigela ka Venzora makamoto Lokamba. Kozwango danger te bazwango ezakaka masolo moko yango tozo continuer. Avant dae alobaka déjà que non Nzora en tout cas force na yo na façon son animation congolaise aux aralis surtout les mois. Monde na tika ki di bati le ozobeta wa pla. Lokamba ba bloko yango yango wana te. Mama na ke kosokola ena maya moto nake kosokola una na maya nzili nake kosokola tokende na maya kamba papa kimbangu tout ça toujours Lokamba, tout ça toujours reculé pour mieux sauter. Donc merci et j'espère que tout ira bien avec Kissinjora. Donc Malembe et aussi Mba toujours. Tout comme Nasuka, mot de la fin, un remerciement. Oui, en tout cas, je remercie la diaspora surtout partout au monde. Je remercie confiance, album. Tout la diaspora, tout m'a beaucoup.
En tout cas, merci Nabango. Oh, Alinga Benga Kisinjora, Abenga na 00243, Kodamboka Willy Moucheni, 81 99 088 65 à rejoindre to solola. Bato Balingi Banzema album Ekoyara en 2017, Erango Bako tira déjà ba dossier. Erango Boko tira déjà ba dossier. Nga lingi ka role yembanga. Nga Kisinjora nga lingi ka développer yembanga. Nga lingi ozila yembanga. Biso za bongo awa. Biso zali ke yo pona mutu na yo s'appelle ayemba yo. Donc ba ko tira déjà dossier ba benga nga ba lukanga na Facebook. Bonda la Kongoniko Christine ba rejoindre la CPL na bango surtout merci na Espoir Mpova na son kitoko na yo ki awa MM en tout cas asali musala kitoko aigle na mundele wana na boko papo na Espoir Mpova musique. Et puis na 2017 na joa na groupe la mob en Europe poto CP ça biso to robeta biso ba to robeta okende to beti to zongi to kende moi bona otika na poto muto otika la tena ajo bango ba artiste o ba artiste o ba tika na poto ba artiste tata zoa tana tselo na se mi solo mo o balaka ko bala ba artiste o balaka comme ça c'est l'ambiance de cette émission o balaka bala ba artiste o ba tika na poto na lobi na yebi tina mamuna zo na yebi on joie pour des bazar ko bon qu'est-ce que c'est bango baboya bakar baboya baka parce que baba artiste oui biso bakimela na wakima kana cher de go na se place bakimela kana ka na château rouge tu tellement beaucoup ça la bien château rouge ba moi ba château rouge c'est bakima babunga babunga atika babunga en tout cas merci à John Diamonica Nzamba mwana muke soda poto Jody Monica. Merci na Boudou Samba garçon de chance na Lyon. Ndenge c'est des autres comme na Lyon na Vicky Jenny Mokonzamboka levé na Vicky Jenny. Merci na Salamanda le Bogard de Lyon. Merci na Impress à Lyon Amis Gaz na Gaz. Masanangai Asongongo leader plus. Pirma ça vient genre Asongongo leader plus. Zegato triple nationalité Zegato Finlandais, Angolais, Congolais. Pirma Salanga na kata Finlande wana. En tout cas merci na Bess Louindula na kata Luxembourg Mpova asatine basere zo kota na Luxembourg wana benga numéro wana côté bango bana Luxembourg bayoka son bien babina moronda Bess Louindula I love you place Osali. Merci na Jagi Pierrette Ebene. Merci na kata London wana ya na kulutu ya le mon kemolo ma cravate kulutu quoi. Merci na ya pagi qui est les bourgeois de Coventry. Mélanie Intercontinental ya Lievin KCC. Merci na blanchiment de ya Feli Bongolota na Birmingham na lingio mingi blanchiment de ya Feli Bongolota. Merci na Nathalie Capitao. Merci na Yolande Malula Nzoto. Balobi Yolande Malula Nzoto ya yo Nzoto en tout cas Pichu Maestro ani le poussa maman na Lisa Elora na lingi bino nyonso ba diaspora mingi je vous aime tous boso makaka moronda si 2017 2018 to ara na moronda en attendant tozo bongisa deuxième album boko tshaka déjà ba dossier deuxième album na moni moi prier comme matin. Moi prier comme matin donc voilà tu peux sa chance il y a c'est mon tour pour na Guilhem Maïnou il y a Guilhem Maïnou Nzembo Fele et ça la batu yo ka roli pardon Kamba grâce miss bokatelo côté il y a na batu mususu soka ile Nzembo photo solo là et ko na ba body kiro na civil il y a déjà mutu la biso déjà Nzembo Fele Guilhem Maïnou Fele Jean-Jacques Pagna Fele Sandrine yeko tu ine Ophélie libela timukile ko kufa awa sur des chansons non dans le moment ko yaza na 4 chansons Sandrine asomba nini avion tenini oh na lobi oh asola bien tant le monde na imo niveau solo là voilà nous sommes arrivés à la fin mais le troni Sandrine Mupende alors va bien c'est bien façon et bien tant le bana imoko aux alaraté en tout cas bien pour son épée bien il y a elle puissance il est là à Bruxelles tellement au pauvre lobby ezalate
album moko moto basele de nzembo bata batabu fato bazwa ngote mais yepe elandani pe na disque 4e chanson na 5e chanson bakangisi yango yo kasko banzembo yango nana yembi yango pe tulanganya yembi yango la fraîcheur yazaka pembe mobala pembe moronda pembe zoto pembe moronda batu baye barate moronde ebima awa ebima pananga et moronde uta awa donc tous yebendiete to sopela nga ba fleur kende liboso moronda parce que ronda ebima na émission nanga tinde kota ba poto wana donc j'aurais souhaité que et batterie wana les robima batuto bina yango tina 2018 au sala bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre speech émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Quant à moi, je tiens à saluer Ale Django, le roi de Chicago. $, plus $, égale $. Héros plus héros, égale héros. Sans oublier encore na maman Jeanne Miti, ainsi que merci pour la première dame de Lausanne, Ozo Talbiso depuis Suisse, la maman d'Erich Andy Wawa, un enfant pas comme les autres. Impresario Claude Ndombas Nakati à Kinshasa, Kalamingte, et Babi welcome na Didier Chombo Petit Die. Donc je suis désolé, lobby na leka na pongi lo na ngeno zone aéroport, to kuta na dissipé awa. Didier Chombo déjà na kata Kinshasa na signalé bino Didier Chombo na kata Kinshasa $. Et reçoit pendant net Mayebo. Mike Lokamatoza toujours wana bana Dubaï tout président Kadi Mozongi déjà et pourquoi pas na Adamo Kumbu et sans oublier na Trimel Mempia. Na sis na ngana bino na ticket de micro. Merci. Jean-Jacques Bagna, la Suisse. Allez Domolia, bango, bango, c'est mon doué. Allez Domolia, bango, bango, c'est mon doué. Allez Domolia, bango, bango, c'est mon doué. Allez Domolia, Dembo magique le colonzoko, l'odi sabatome yaya. Sokola. Salé, merci. Kongwelegi kofiba bonbon Glace misi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio NC Bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Chingitri balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Krame ya komone la sexy